ya solo kubanda tukuta kina mungu oyo nani ayebaki ya kubaki kokoma tina sanza ya décembre. Ya solo papa topesi yo merci mingi na nyonso osaleli biso kutu mobimba. Opesi biso souffle de vie, opesi biso kamwa makasi oyo ememi biso kati na esika oyo isika oyo toye po ete tolia bile ya bomoi. Papa pasteur asili kolesa biso lelo mpe topesaki yo rendez-vous lui donner et lui recevoir. Tango yo ozali kopesa bazali mpe kozongisela yo. Papa topesi merci mingi yo moko tambusa biso tokomi na ntango ya suka papa toza na ekimeli mosusu te yo kaka ebomameli na biso. Pesa biso makasi, pesa biso oyo ezali kati na moko surtout le spirituel oyo ekomonanaka te nzambe na ngai yango kozalaka kati na biso ya mwana nzambe na ngai ntango ekoki yaka kozwa na biso opesa biso mayele po bipai tobuti nde toyebi kuna tozali kokende moko te kati na biso akokotombola mosaka lobi ete ye ayebi epai tozali kokende. Zala na biso banda ntango ti ntango ekoya na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe ni tata molimo santo. Saint-Ouen oye. Saint-Ouen oye. Saint-Ouen oye. Ya solo tobengani paroisse pilote. Bana banganga nzambe oye. Bana banganga nzambe oye. Bana banganga nzambe oye. Merci beaucoup Nzambe. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Toyoki bino pe topesi merci na mosala monene oyo bokenda kosala na mboka Yerusalem. Batata na bamama balobi kozala mingi te mpo toyebi ete ntango na biso ezali mokuse. Toyoki matei papa pasteur asili kolesa biso. Il y a solo batata na maman. Tokomi na mois de décembre. Mois oyo ekozalaka compliqué yango kokata ka makambo nyonso. Kuna tokuti likambo ezali kasi bipai tozali kokende nde mama na likambo oyo ezali kozela biso. Yo na ngai toyebi yango te. Bazali koteya biso mokolo na mokolo. Ezala ba dimanche, na ba soirée, na ba culte matinaux, bazali koteya biso. Tozali kozwa ba message mingi tokolandaka ba message ya mokonzi ya bule. Mutu na mutu asala bilan na ye. Dans quelques jours, nous allons au l'an 2023. Que chaque année, Azali n'a pas surprise naïe. Nous allons poser là, nous tenions surtout les Tokani Awa espoir naïe à mon an 2023. Parce que nous allons poser là. Bilaka oyo tokozelaka banda tozali kati na lingomba na maye nyonso toyoka na oyo tozali koyoka ntina moyo
moto abibongisa moto na moto asala bilan na ye. Le 31 décembre, na 0 heure, quand Kotaka, le premier, wana nzambe asazwaki fiche ya moko azali kotala babilan na biso ndenge nini tosaleli ye bapeli biso bakimaniste l'équipement en miniature. Toza koporte kombo moko ezali ya moto moko azali saint. Est-ce que biso tozali basaint? Est-ce que tozali kotosa oyo bakotindaka biso mokolo na mokolo? Kokota na mobu 2023 ezali nango na likambo te. Mais année 2023 ebomeli biso nini? Nayebi ke na 2018 la centenaire ya Papa Fumalongo toyokaka message na ye oyo apesaka alobaka ete un 23 décembre likambo moko monene kosalema. Toza kose rappele likambo mona nayebi yango. Tango toyokaki yango biso bonso tozalaki na kobanga balobi totubela. Est-ce que likambo yango seleka ou bien na meleki te? Makanisi na biso kotambolaka. Est-ce que seleka ou bien na meleki te? 23 décembre, likambo moko kosalema ya monene. Ne bapesaki biso alete nzambe akolobaka toujours na baparabole. Mais nzambe akolingaka kokebisa biso. Nzambe alingi biso mingi yango akopesaka biso mayele. Iyoki baniste iyo tolati kombo ya tata Kimbangu Kimbaniste. Balobi Kimbaniste ezala mwinda. De prison. Papa bakotisi 30 ans depuis bazongaki na kiti na bango. 30 ans depuis demande de pardon ya Dona Ève. 30 ans ya makambo ebele. 30 ans après, la situation ekolandaka na nsima, la situation wana ekozalaka soit ya malamu to ya pasi. Bandeko na ngai, bolingo mibeko mpe misala. Toza komona pasi ndenge ye na mokili. Europe ndenge ezokomela biso tokanisaki yango te. Pasi eye, problème ya santé toyebi. Sikoyo tozokama biloko ekomi tano. Eloko nini ezokomela biso? Biso tozala kaka makasi na mabondeli. Lelo topesanaki rendez-vous ete tokosala mosala. Lelo ezali notre dernier sinsani ya année 2022. Eza koyede tolebi dirigeant oye tokolonga to tokolonga te.
Tous les matins, il y a un photo sur la maison. À cause de la face, ça la semblant que ma camouflage de ça qui tombe. Pambate, avant de y avoir besoin de ma pamboli, de y avoir recharger ma batterie dans la vie spirituelle. Et les autres personnes qui rendez-vous. Batata na ma maman. Tant que vous allez vous banga, biso penso toke la biso libanda. Likambo na lobela kamu tangu nyos. Toke libanda. Masolo entre temps vous allez malakati. Tant vous sautez l'église. Lokola bato nyonso bazalaki na kati te tosembi famille ya beti biso nyonso tozongi todefile ntango tokosilisa puisque 3 quarts bazalaki libanda tokoluka tokomplete parce que mosala emonani te biso nyonso tokeleki libanda. La plupart. Batata na maman. Bisoka batokobeta mababu. Tango kusani. Tukansela babaninga oyo bakuvana na musika. Yoso kitango tobandaki musala ozalaka na kati. Et puis yoso yaki nango soki topesi mala moko. En 1 heure, comme vous aussi, ça a été en 1 heure, tout ça, c'est ça. Tant que je dis qu'il faut défiler la mission, pour défiler, et ça, dans le salaire, et ça, c'est pas de défiler, pas de ces mots. Autrement, la répétition, tout le monde a fait un plaisir. Tous autres défiler la mission, tous les ces mots. Mais défiler moi les salles comme on spirituellement observé comme on a gagné. Madame, vous gérez tant d'ambition, s'il vous plaît. Vous gérez tant d'ambition. Tant de béni, il y a un agneau sur les âmes. Tant de béni à madame. Total na basaki na mapoche na biso lelo na kopesa autant parce que na biso ka le boni par personne 100 € et plus on a beaucoup plus à payer papa te tout ça na vache mère des vaches mères des sont moko ce qui vous savez par ici vous voulez tout ça na kati au bout de 2-3 minutes aux autres. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? Mais ce que vous avez dit aux autres, papa, tu es responsable. Il y a une personne qui va dire les cartes sur la carte mappée. Voilà, je suis responsable. Ndenge na lobi soki vraiment toza na bonne foi en 1 heure tosilisi totelemi toyo kopesa oyo nyonso toyaki na yango soki tokokomplete peut-être 10-20 minutes tosilisi est-ce que toyokana esika wana po topesa baninga mabaku te po mabaku eza koketama mingi nana lingala kopesa moninga libakute ngape bapesa nga libakute parce que ezalaka lisumu na miso ya tata nzambe totambola na solo totika mabe koyinana balobi na biso bolingo makambo nyonso tu eza kaka lobi na bolingo soki toza na bolingo makambo nyonso tu ndenge na biso koloba en 1 heure peut aussi ici au camp. Et nous sommes dans ce petit malade. Il y a un batata na maman.
Tobanga na iswa. Egoya to egoya te. Egoya. Mais faut lui faire bon mot d'abord le salima. Na iswa goya. Yega goya kusudisa. Mokilese hivi papa si moki mambo. Ngambo toko vivre nano makamu mususu bongo na iswa ako yako sukisa yako zana mutasuka ezate bien yo mususu azoka sema est-ce que la iswa il y a bientôt là? Ah non, ça c'est trop facile. Bientôt photo mwana nani makambo oyo toyoka nani tomoni ya kote. Oui. Tango tomoni tobandi komona mokili mpe yebi sikoyo tango wana te yaye kosala likambo na ye oyo banda mokili ebanda nani esalema te. Mais il faut vivre tomona maye oyo ezali koso ezali koyela biso kibalismo ye tata molimo santo ye tozali bana ya tata molimo santo ekeke oyo ya ye na ye kosukisa na yesu aza na ye akoya meillona mapoto mona nano mabomba mi ya nzambe komonana tokovivre yango de visu tokomona yango wana batata na bamama topanga oyo ezali koya basurprise nini ane na ane eza na surprise na yango bientôt 2023 et aujourd'hui c'est le dernier sinsani de l'année 2022 Quand il est au Botika, en 2022, depuis que Marie Sinsani et la mission n'a pas les années précédentes, mais année Oyo et puis au Bali en janvier. Et ça va dans le dos aussi. L'unité a zaté ma jambe et comment la dé. Mission aux années. La fois passée, nous avons 16, en tout cas, les lotos des cas 16, même 16 100 les capotés. Mais les lotos des cas, tu Amen. 16 2 euros les capotés. Mais les lotos des cas 16, bien gauche. Tant qu'on les cas a défilé très bien. Tout le monde est présent. Babé vert. Et celui de ça n'est pas vous êtes des agents de l'ordre. Vous êtes des militaires. Mais nous, vous êtes la police, vous êtes trouvé ça comme ordre. Mais ce qui est le moment où vous allez dans le désordre. À partir bien gauche. Fakioye. J'étais curieuse. Le 24 yé. Tokolonga à tokolonga. Aïe. School toujours. Maman, tu vas jouer les 13. Maman, oye. Les lots, la chaise, le pied des épées. Oye. Tokolonga, tokolonga. Bana retraite. Tant beaucoup de retraite. Oh, il y a sur la retraite. Tant beaucoup de beaucoup de la période tout droit. Et ça peut aider. Mais est-ce que le lit tout droit vous a? Ouais, maman de lit.
Mais ma bonne élie est à l'accompagner na molingo. Tango wano tia mokati na yo ozwi bonne ma bonne no tie wana de fruit ebimi. Mais soki na mabe nyonso nazali bongo na mabonne ni naza makasi. Est-ce que na kolonga na biso tata Nzambe? Na bena dolimi oyo bateye biso na moke oyo ngana pesi bino tokoka mpe tosalela mpo basurprise minene ezali kozela biso tokokana kaka kokamwa na nini oyo melikambo nini ndenge toza kokamwa liwa oyokaka mpona moto akei. Et pourtant, les rois, ils ont existé depuis des décennies. Mais on n'arrive pas à s'habituer. Vous avez quand même passe. Il y a un tata maman, tu vas les rois. Nous avons dit qu'ils sont mis. Tous à la banane. On lui a dit comme ça, et banane, ma bonne idée. Pour aider les amis à y aller à l'issue, ma wabisa. L'issue, on a beau y aller à la tata, moi, la tata, Amen.